Mbote bandeko bino tumesanga bandanga. Mwana taba image nyonso zate na tika ndambu wana. Pona koloba bandeko eza soni mingi pona biso ba Congolais. Chilombo tellement azoko keloko moko te. Peuple ya Tchango ba préféré sikoyo ba souhaiter que Kabila azonga azwa pouvoir na ye. Soki Chilombo azalaki compétent de peuple akokoma na niveau wana te. Bandeko nazala bandimi bakendaki na Kinshasa baza kuna na minute nazoloba. Mais par rapport ba pesinga bandeko c'est déplorable. Pas ça na niveau moko ya koloba te. Pasi eza na Kinshasa na niveau moko vraiment ya koloba te. Donc peuple a na souffrance. Ba Congolais, Congolaises, oyo baza na diaspora, mingi bazo kende na Kinshasa ba me bambai na bango. Pona kobanga mabumu pasi ba maladi kire. Et comme so kina Kinshasa ovani muke kuna obandi kolia libumu ndo sala pasi makasi makambe bele vraiment et komi mboka moko oyo eza pasi pona kokende même ko passer ba temps soko la moki na 5h 6h otali bato population eza na mboka wana na yo moko epesi mawa. Donc soki vraiment za Congolais OK na Kinshasa osali un mois donc eza penza mboko yo lingi makasi sinon te bandeko ko sala yango te tola Donc bandeko Kabila koti po ameka ko tester ndenge ni situation na ekozala soki par exemple apesa ki candidature na ye pour 2023. C'est vrai que l'élection est incertaine mais bandeko ndenge ni boko benga ye boko continuer ko benga ye étranger oyo tozomona na miso bato bazana libanda ya mboka biso to benga ka étranger. Mais bateau bazana kati ya mboka babengaka ye président. Soki na babengaka Congolais, soki na Kinshasa au mona bato bazo respecter Kabila ke Chilombo. Chilombo muta respecter azate. Chilombo muta bengaka président Kabaluba. Voilà, niveau to komina yango. Oko ondima makamu moko oyo yo okokate. Na yebisaki bino que tout moluba est d'abord menteur. Bon dimité mais na toujours pour personne raison les lois yo to bandi ko mona bato bandi loba baluba baza menteur baluba baza ba tribaliste baluba baza ba traître baluba baza iboye. Je l'ai toujours dit et je le répète que je suis un pasteur mu Congo. Batata na bino ba koko na bino muto uta kote mususu boyebi ba yebi mu Congo za nani. C'est-à-dire biso lokuta to yebi amote ki moyibi pe to yebite. Tant on a pas mis que Chilombo kosala rien, c'est-à-dire Chilombo kosala rien parce que na yebi.
Toi, tu veux contester parce que tu es ignorant. Au yébi le côté. Et on nous a contesté. Mais nga na yebi mboka ndenge zali na pas ezo kende na yebi sibino ke Chilombo a kosala rien. Mais Chilombo a koyi pe kosala 10 ans parce que et pas ya batoua na ba moni bon travailleur. Parce que azo travailler pour na bango. Donc a koyi kosala pe 10 ans. Bongo ba ngona ye. Mais batoua na pe so ba moni ke ba passe mo pe leki ya trop. Anyoko biso a trop abate bolongwa. Maman Onane, Olive, doit pouvoir, ou bien Maman Nani Kabila doit pouvoir, ou alors Kamere. Pouvoir, ce que vous avez dans la bateau, et ça entre bateau misatouana. Bande que je vous ai averti, tant que Chilombo, à côté de l'hôpital. N'a-ba inabino que Chilombo zo ba menace. Si on a combien de menaces, pour te balongo la jugement ya Kamere va déclarer innocent. Ce qui va déclarer innocent, a koki ko pe sa candidature na la présidence, na élection présidentielle a ko pe sa candidature. Bitumba ya mwana bozo mona mikolo yo, oh jugement Kamere boye, oh innocenté, oh toke boye. Moi je vous ai prévenu avant. Chilombo qui na Dubai na yebisa ibino ke botala makambu oyo zo leka na mboka oyo Chilombo azo bundala ngo tia yo ko hôpital awa baza ko obligé ye il faut jugement wana Kamere azala quitter ezala considérer ezala déconsidérer comme quoi ezali na ko fonder Kamere aza innocent comme ça akole gagner premier ministre alikine président ena un problème te pas ibitumba eza ya Kamere nde yango wana. Mais Muluba, lukola Muluba aza muta lukuta. Soki yo ozolo ba vérité, Muluba oyina yo. Parce que Muluba muta lukuta. Tala lukuta va faire avaler congolais. Que Tshisekedi aza premier docteur en droit. Alors que Tshisekedi aza mina niveau universitaire te. Livre a defanda thèse na ye ezate. Français à l'Obaka, ils ont une université. Donc, ils ont un diplôme à droite, mais bango ba siami sakayango ke premier docteur en droit. Dans le kuta ya baluba. Et puis mon luba soka kangami le kuta a kangami nango. Tango petro na soka kolobake azwa ki na yete aza mais c'est 15%. Bazo la kisabon ba A plus B. Tala Sénat, ils ont Kabila. Tala Assemblée de Kabila. Oko la kisaye biloko nyonso. Mais Moulou Balobi a gagné une belle élection. Donc, na yebite sou Malou baza banani. Dans un message moi tin leye awa na yebite soki message ango na supprimer na ba oyo. Oui, tondi awa. Voilà. Dans le mot, tout à l'information. Selon un article publié par le Nouvel Observateur, des chalutiers et navires de pêche asiatiques et européens se livrent à la surpêche sur la côte atlantique de la République démocratique du Congo, cela depuis plusieurs années, récemment, entre 2020 et 2021. Dans cet article, l'organisation non gouvernementale Terre Verte s'interroge si les autorités de la RDC sont même au courant de ce pillage de richesses halieutiques au large de la côte de Mwanda. Plus loin, l'article précise que ces chalutiers et navires de pêche chinois, bulgares, vietnamiens et malaisiens viennent régulièrement faire la surpêche dans les eaux territoriales congolaises. Ces chalutiers vident ainsi la côte atlantique de la RDC et de l'Afrique centrale de ses ressources halieutiques, pourtant rares. On y trouve notamment des espèces telles que les tortues marines, de requins pèlerins, des crevettes, des calmars, de requins marteaux, ainsi qu'une variété de poissons. Et l'on s'étonne donc que les autorités congolaises ne se soient prononcées sur cette exploitation abusive des richesses halieutiques de la côte maritime congolaise, alors qu'ailleurs, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun,
Pour ne citer que ce pays-là, la surpêche des chalutiers est vivement décriée et combattue. Une interpellation donc pour les autorités congolaises au moment où le peuple congolais se trouve obligé de consommer des poissons importés et autres surgelés, nuisibles à la santé. Ce sont des étrangers qui se livrent pourtant à la surpêche sur les côtes de Mwanda alors que le pays n'a même pas un seul bateau de pêche pour donner du poisson frais aux Congolais. Selon des experts des Nations Unies, si rien n'est fait pour réduire la surpêche et surtout la pêche industrielle pratiquée par des grands chalutiers occidentaux et chinois, ainsi que japonais, il n'y aura plus de poissons et autres espèces marines dans les océans et mers du monde d'ici 2045. Il faut donc souligner que la pêche industrielle ne permet pas aux poissons de se reproduire rapidement et de renouveler leurs espèces. Alors, bandeko, mboka oyo batu nyonso baza koyiba bango batali ya lume so tozoyiba kote kuna toke mpe kota Mwanda tomoni na biso ke résistance eza te tobanda koyiba babulgare bachinois banani tala oyo eza nouvelle moko eza ya sika information moko ya sika alo bandeko na ngai tala bomoni bino moko tino mbokutu niveau na ye makambo akoyeba nango te niveau Chilombo makambo oyo ko akoyeba nango te eza mawa ke moto aza na niveau scolaire oyo ye aza na yango botali passé na ye na Bruxelles subitement akomi président de la République mais c'est quelle honte pour les Congolais, quelle honte. Mais bamindele bango so bamona biso bazoba babi mais non il fallait pas contester vie CV na ye vie passé na ye sikoyo ntango atambolaka baterme académie mosusu balobaka na ye akomprenaka yango te parce que niveau wana eza presque possible seule personne akocomprendre makambo wana eza Kamere ya bamoni ke donc Kamere fois ya mbangu azwa même place à premier ministre abana kotravaille parce que Chilombo travaille avec des chômeurs de l'Europe bachômeurs oyo baki na Europe Chilombo travaille na bango baza na CVT bayebi mosala te bayebi mpe rien azwi bachômeur baki na Canada ya baluba azwi bachômeur baki na Bruxelles na Belgique ya baluba ake na bango kuna bango tu ba incompétent bakutani na deal oyo ye asignaki na baoccupant donc eza mawa bandeko eza mawa mpona Chilombo na baluba eza mawa bo empêche biso tolobaka vérité te mpona mboka oyo ya biso na Kananga na Mbujimayi eza ba village oyo bato bazo souffrir na ndenge osakana te pouvoir soit le pouvoir est ailleurs bolobi yo non oh mais le pouvoir est ailleurs bandeko na ngai pouvoir eza na bongo na bino te hein pouvoir eza na bongo na bino te nzambe na ngai pouvoir eza na bino te eza na bongo na bino te toyoka susu oyo so alobani la chance. Je le dirai, et ça ne va pas m'enlever ma qualité de journaliste. Et en 5 ans, ces gens nous ont détruit la vie. Ils ont arrêté Didier Boudimbo, les amis. On parle de plus de 240 millions de dollars américains. 240 millions de dollars américains. 24 heures après, Boudimbo est sorti. Et les médias ont dit qu'il est sorti sur appel personnel du président de la République. Je vais lire l'article. Je ne vais pas dire au Lobo, Izanaki et Mataki. Je vais lire l'article ici. C'est toujours mon ami Eric Wimba qui ce matin, il dit Félix Tshisekedi sauve Didier Boudimbo. Écoutez ce que l'article dit. Je vais mettre mes lunettes de lecture. Écoutez ce que l'article dit. Coincé au niveau des services de renseignement, le ministre des Hydrocarbures a été sauvé de justesse par le président Tshisekedi, par le président de la République, Félix Tshisekedi. Selon une source proche du palais de la Nation, le chef de l'État est intervenu personnellement pour demander à l'Agence nationale des renseignements de libérer Didier Boudimbo. Proche de la première dame, le ministre des Hydrocarbures est soupçonné d'atteinte à la sécurité nationale, notamment dans la gestion stratégique des stocks de pétrole, rapporte Jeune Afrique. Après 24 heures de détention dans les locaux de l'ANER, le patron des hydrocarbures a été relâché ce jeudi en fin de journée.
Comment quelqu'un qui va toucher au stock, qui va déstructurer l'économie du pays parce que le carburant est un secteur stratégique. Comment vous pouvez libérer un homme comme ça? Et ici, on vous dit, par le journal, et même Jeune Afrique le confirme, qu'il est sorti sur instruction, intervention personnelle du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est exclusif RDC. C'est Jeune Afrique. Mais attendez, vous là, de l'UDPS, qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce pays? Bokati ya mobino moko bandeko mboka ndenge nini ko avancer ba voler nyonso kaka ba million boyo kuna 240 millions Kamele 240 millions 58 millions libérés okuna 240 millions libérés ye moko susu abenya ngo COP un président de la République azo que nous travailler azo loba COP mais voilà siko o azo ba wana mutete là. Alors, IDP c'est ça nini bande konanga et donc bozo banluba na ba député debout ceux qui babenga ba soit député debout ceux qui parlement debout yamawa. Donc ces gens-là ne reconnaissent même pas que le pouvoir est ailleurs. Pouvoir est dans IDP c'est IDP ça le pouvoir T pouvoir est à cash et tatanza bateau ko ba ko ndengenyo so ekoki rien IDPS a un pouvoir T pouvoir de ça ya cash c'est ça Kabila mokonzi ya cash Chilombo azoko dépendre pas chef direct Kanambe Kabila mutu mokonzi ya cash. Donc Chilombo ne peut rien faire sans l'aval préalable de Kabila ou de Kagame. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà. Donc, kuna mboka moko bien, soko yibi na yo, sini. Monsieur Charles Moutamuntu face à la caméra. Lelo oyo, soki au Taliban, oyo bisabiso, 4 réalisations immortelles. Oyo Félix Tshisekedi a tongi. Que soki tozo tambola, to mona en place oyo Félix Tshisekedi a tonga, oyo Félix Tshisekedi a tonga oyo awa na Kinshasa 4. Et vous avez nani? Yali boso. Kotonga, ouais. Et là ici aussi des réformes. Non, réhabilitation de bon, oyo, je ne sais pas la peine à autant la yango parce que tu y déjà que Ezanini. Voilà. Ah, Bandego. Ah, Bandego ya mawa. Botala, bomoni mtu wale yotambola wala. Yotambola kati capitale. Ah. Maintenant batu wazalo hospitalisé te. Batu bakoza hospitalisé te ndenge nini? Ah, anzambe nanga ye. Baluba bazaka kwa accueillir hospitalier ou un malam ko kabape mais loko moko lokuta akosaka mingi nalo ipsa abino 90 quelques pourcent aux autres bateau 90 quelques pourcent ya bateau lokuta nde nazali ko ipsa bateau nazo ipsa procureur keba na bani na. Voilà. Alors, oyo alobi wana aza pasteur mkongote. Alobi baluba. Bokeba na bango eloko eza na bango lokuta. Tout Moluba est d'abord menteur. Je précise, hein. Tout Moluba est d'abord menteur. Au cause de la Moluba qui camarade, mais yeba ke oza epa ya mutalokuta. Parce qu'un commissionnaire de maison, aza na mutalokuta.
un commissionnaire kuna azana mutalo kuta baso ko faire avaler ba kuta koko sa population bo make yo gagner alors que intérieurement oyebi ko gagner na yote ah deko hein intérieurement ko oyebi ko gagner na yote IDPS viva 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 la musica. na yeba yite na tie muto yoko wande ko bolimisa voilà. Nous continuons à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. En tout cas, ndeko eza mama mingi nayebi te soki Tshilombo makambo azoloba oyo soki ayebi yango to ayebi nango te. C'est vrai, hein? Yoka. Qui est l'auteur de cette misère? Donc vous croyez vraiment les Congolais zoba au point que Muto Azonyo Kolangai n'a pas ça sous 5 ans à continuer Onyo Kolangai, sincèrement. Non, et on les crétinise. Bandeko so bana mona ba santé abatu ndenge zo koma mais azolo baka même hein bomoni santé na ndenge komi mais azolo baka même ah bandeko boko la tata to mawate est-ce boko la tata mawate ba faut dirigeant mboka ils ont montré ça déjà que le papa est malade mais on dirait ça est maladie mais manque ya kolia ba stress leki papa bani koloba na invité sur beaucoup bochaki ka pour me kasokote ka ata na quelques secondes yalele nkambo poto yolo bapona mboka ngana ya congolais soko na déclaré et ya malamu te fona déclaré pona sali constant na ngai ba mama ya Kibalcheki ya Selemba ya Kisenzo ya ba Malweka kuna baleki ba ministre na maye soko na lobi boy pona ni ba ministre baleki ba ngona mayele ya français soko talelenge ba yolo ba pona problème ya Congo ba sulango solution ba joa kate bango balingi bato ba yobwaka bango mabanga mais muto yo critiquer ba yo linga bango te po muto yo critiquer alingi ne yo po tambula malamu Marosa bino mtona Kinshasa ma Georgette
boluka papa oyo so bokomona ye bopesa ta $20 et aux amana mingi ma Georgette mama Rosa ba disciple nanga oboza kuna bokendaki na Kinshasa so moni papa oyo boluka pe téléphone na ye apesa comme ça tricot oyo abwaka yango ba tricot onga na tia côté kuna na tindela yango to na sombele musuna tindela ye parce que Chinarambo a dit qu'il paye au par terre. La préférée dans le bidon, Chinarambo a plus travaillé que mon président, à moi. Donc à l'heure où nous parlons, Molière n'est pas oui, honorable n'est pas plus élu de l'État. Et qui s'attire, tu sais qu'il est bâti au Kabila, à l'heure où nous parlons, au Poni Kabila. Le constat, à l'heure où nous parlons, la question est toujours tendancieuse. À l'heure où nous parlons, namoni les noms de Tongo. Chinarambo, à qui côté, il y a. On doit faire attention, ça doit nous interpeller. Les populations, ça fait peur. Ça fait peur. Pour quelqu'un à Tizaki Mboka par terre, là il y a besoin de dire que tout le monde est Mboka. Si on doit maintenant comparer à deux, le président Kabila va se représenter au bien moi si mais si le président si le président ne tape pas sur la table, je revendique à 25%. Kabanga Ndaye, je suis de Benakalambaye, Naluba Tango. Balouba. En tout cas, entourer le président. Mais tout est bien, mais tout le monde le dit. Toi, tu le dis tous les jours, matin, midi et soir. Mais la carte est le est-ce que je suis à l'Outa? Nous ramassons les allées. Les millions qui sont régulièrement détournés, c'est par qui? Généralement, tout ça, la carte Mogo, il y a origine à tous les grands détourneurs. Et quand on est basali, on va régler l'exception. Mais bon, on a une chose. Au moins, le tribalisme est banioso. Aïe, mon bout Ezamawa nationale de justice. La communauté internationale a Sabisa Ouganda. Papesa biso raison. Balobaka ofuta biso 10 milliards de dollars. Mais ce fait c'est qu'il y a un processus, il y a paiement, on doit traiter ça à l'amiable. Il a retiré le dossier à niveau de la justice pour qu'il y ait traité à l'amiable. Ça c'est de 1. Deuxièmement, mais ce fait c'est qu'il a organisé un mini sommet à Goma. Après quand la mini sommet à Goma, l'Ouganda va construire 267 km de route. Dans leur budget de Ouganda jusqu'au Congo central, 267 km. Au Lomouana, Burundi, à Otoma, chemin de fer, oh, mais ce pays, c'est qu'il n'y a même pas beaucoup de projet. Le Rwanda va construire un aéroport international et un village moderne. Pour la bouffe, on a mis sous quoi? Bofungula misu tozawa balkanisation nyonso oyo vision Imatuche Sengaka oyo Laurent Désiré Kabila boyaka nyonso tout sans exception et ça one year ilongwati ça automate tour de contrôle ya nini financé par la Banque mondiale et accompagné par le Rwanda basi batongiti armée ougandaise nombre bayeboyebi 5000 militaires baoyati baoya 5000 militaires. Le Rwanda a dit le quoi bango ba yebiso pe fo baya. Merci parce que l'accord a été signé ensemble. Ndeko nanga yebisa na ngai. Ba papa o ba poma bana bango. Ba viola basi na bango. Ba papa o ba pasola bana bango mabumu. Basi na bango mabumu. Ba bimisi mwana na kati ya libumu ba tuti ba lesi. Boye bisaeli ke bolibisi Uganda. Sans réparation. Ba takisangano ba beba bilomba kata ya maboko. Boye bisa bango ni bolibisi bango. Mais ce fait
Félix Sekedi a on même biso na lenge. Merci ça va ndeko na ngai. Soki osomona wapi. Bolobi na biso que l'état de siège c'est une réussite. Il y a des avancées, on a la maîtrise de tout, ennemi basé en débandade, nous avons le contrôle. Yo somona moutana pour il y a force à un soutien. Ce qui veut dire que là, M. Félix Sekedi est en train de servir la vision immatique. Merci. C'est de la haute trahison. Merci. S'il ne sera pas jugé par la justice, il sera jugé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à un ami Dani Matata qui nous suit depuis Londres. Autant la biso population. Aux autres candidates qui bolo choluba. Bonika pour réaction chaud. Na mona mutuna na tu no te boni. Abinde ko Félix na vision imatuti. Ok, ba Congolais ba na Rwanda na Londres ba boka bilo kona. Azali na maoluba. Ya na beso ba odena. Bandeko makambo oyo ezoleka na mboka na biso soki yo obengi Tshilombo président cela veut dire que oza idiot. Soki yo obengi Tshilombo président cela veut dire que oza idiot, tu ne comprends rien. Comment ndeko nanga mboka eza ya yo nanga mais yo za fanatique ya buzoba. Yo za fanatique po mboka ekufa po mboka ebeba. Ozozwa rien. Ba o bazo yiba, bazo kipe famille na yote, bazo kipe yo moko te, mais yo za fanatique ya likamuni. Makabuti le boiseau sala, mais donc nyonso bazo lo banaye, oui. Nyonso bazo banaye, oui. Oyo Kabila kufilaka, oyo ba bomila Kabila. Tshilombo a lobi oui, et c'est ça la déjà. Botoroute, Ouganda, Kenakata RDC, c'est Tongami, Rwanda, Biloko Belest, aéroport, bazo sa déjà kuna. Donc côté kuna za la suya bisoté. Et vous attendez la balkanisation? Que le pays soit balkanisé? Ah mais non, le pays a déjà été balkanisé, bon c'est là le moment où était.